Mida, kufa nsoni komona pasi. Olingo lakisa biso ke okosala bemission okotia komba Karine te pesa li baview. Ai Mida, osali émission mobimba pona Rich Beauté. Est-ce que Rich Beauté penza yo salele émission ozwa pe baview? Tala, eloko kwa kosala pozwa ta kamwa baview olobi na Rich Beauté ayela biso photo ya mobali na ye po oyo ayela biso aya na photo ya momi moto moko neti bon Mida kanisa yo moko banda ozala na suka ya kimpese tina mokola lelo kanisa bien moto nini na mokili oyo yebi tango bato balobi tomonaka foto ya mobali note lakisa alakisa foto ya bongo kanisa Mida nano mona te na mokili mais Rich Beauté bato bayebaki mobali nete eloko te mbala moko ayila biso foto ya momi cadavre mbome. Alors wana kwa kosala ozwa mwa view mais Mida kufa nsoni komona pasi mama yaka bon intiri kotina loba yaka oza wana deja fungula nde matoi naza sir osokoli yango na tige coton soko sokolaki te kotisa tige coton po makambo na koloba en tout cas fo ekende direct na cerveau esuka na tempa te. Mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote bato oyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bebe mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko bomoninga nazotambola na bis, oui. Nazana Autriche na mboka moko babengaka ngo Graz. Graz bakomaka Graz. Donc bakomaka G R A na Z. Ezali ville ya monene na province ya Steiermark. Donc so bobeti yango na ordinateur bomona mboka ngo ezali na sud na kati Autriche na katikati. So bobeti kaka boyeba siko nazotambola na bis ligne 50D. Donc naza na ligne ya bis nazotambola Graz mobimba te mais nazotambola kaka na bis moko ligne 50D. Alors na continue nanga kolobela Mida oyo eza kaka na pebino mo explication po bokotuna papa robo oza susu wapi bomonaki nazalaki na Linz nazalaka pe mingi na Linz Salzbourg Hesburg siko bomoni nga na Graz nazalaka pe mingi kotoyo nazalaka pe na bamboka mosusu oyo nano bomoni te bokomona mpona kozala kuna kala mingi te ntango mosusu dans 2 jours dans 3 jours. Alors Mida eloko nini vraiment ezomeliso pema oyebi ke komba Karine soko olobi yango ntango bakoyela yo okoki komiboma to ozolinga omeka penza kosala émission sans komba Karine. Hey Mida olobaki bongo na bafanatiki no na ndimi te po soko olobi na bango na bando sala siko émission ata komba Karine ekokota te moke te même surnom bafanatique bon
oza route na bango te yo moko olobaki yango bato okanisaka bavrai baza bango te mida te nakenda na likambo ya oyebi ke na la Chine oyokaki yango yo moko no mama Sylvie aza mwana akobenga papa no noko papa no aza noko na ye bon mama Sylvie en tout cas eskizenga nazokota na ndenga mabe te mpo na kaka ntango mosusu mida ayokaki te ndenge olobaki na émission obe ayokaki alingaka nga matoi asala sambla nga fo nayebisa ye nazoyebisa mpe na ntina parce que soki mama Sylvie akobenga papa ya mida noko seke mida akobenga mama ya papa ya mama Sylvie tata mwasi na comprendre yango na émission wana ser moko alobaki ndeko moko mwasi alobaki na mama Sylvie lokola yoza mwana ya noko ya papa ya mida na lokola yo kobenga papa mida noko seke yoza tata mwasi nepe nazo comprendre na bakongo ekendeke pe bongo sikoyo eloko na comprendre susu makasi mida yo oyebaki avant oyeba no bandakala mais sikoyo ozwa temps ofinga ya yo ndeko mikolo yo suki bongo te tango mama Sylvie ayebaki aye koyeba ngo na retard yaza innocent tango ayebi yango na retard papa na yo aza noko na ye yo mbala moko soyebaki mido ozaka na kindoki koloba na nga te koza na kindoki mpo bapesa okomba tata mwasi na bino non wana olobaki bongo mpo tokanisa bongo nzoka lokuta soko olobaki ke komba tata mwasi na bino olongolango po atikala koyilinga mama na bino te nayebi ntina ozoka bientôt yo mida mama Sylvie na la Chine alobaki na monoko ne moko na émission papa na yo nzoka azaka noko na ye ayebaki te me yo sikoyo oyebaki mama Sylvie azalaka mwana tata mwasi na yo yango oluki okosela tata mwasi no mosusu makambu kayina mama na yo ponga papa robona kange ndoki mida yo benza yo mutu ozalaki ntsoro na famille mida makambo internet ezalaka makambo internet donc yo tango oza kofinga mama Sylvie nzoko oza kofinge na likambo ya famille po abengisa oyo na poto te me mama Sylvie ayebaki te mida soko ayebaki banda kala wana mbele sa abengisaki soko ayebaki mbele banda kala wana ntango okoma ye comédien mbele alinga otindelo bacarton osapaka mbele lelo yo oleka ba Naomi Barcelone mbele oki mbele na mokola lelo olinga okota bakinga kati ndenge olengi olinga kozwa assurance maladie ya tout risque ya mama Denis Nyangero olinga okoma mosika me mama Sylvie ayebaki te me mida yo tina famille ozala mwana mabe mide oyebi ke na bayaya na yo propre olobelaka bango mabe tala bemission na yo
tangu ozako finga yo moko yebi na kotanga kombo te bato mosusu ba musicien olobango na monoko na yo te ofinga na bakonzi olobango na monoko no bokende kanga na baya nanga na bato tu so boboma bango boboma donc yo tango ozako lobango wakolobo serie ko mida yo nga fona délivrer yo za na besoin ba délivrer na pasteur te bango kokwesa bango ngande fona délivrer yo to beti nano ata mulangi moko sima tolandisi mosusu ube beti clairon ya mulanga 20 nga pe clairon ya mulanga 20 bongo na délivrer yo po yo molimo wana okima na ba prière te fonga muna kimisango soki na ba prière wana foto chindo kaka pa ya frère na biso ye kaka mutako olongolango JF ifongi akosambela pona yo po o batikali nayebi te soki batindi yo pa ya prophète pétage oya kopete osaleli biso bepisode okontinue bepisode openiel asalaki mida donc yo tina famille oyina famille mobimba oyebano avant donc tango oza kofingela biso mama Sylvie oyo alingaka baproblème te alukaka baproblème te motema na ye eza pembe kitoko ndenge ye azali aza kitoko na libanda aza kitoko na kati yo oyeba bien azali cousine wa mokolo lokola abotama na tata mwasi no ye pa aza tata mwasi donc yo lingaki yo nde ozala nani sikoyo tata mwasi na ye me kosimba te yo mutu ozali mwana ya noko na ye donc ye mutu fo azala tata mwasi eza bongo na bakongo bongo te mida na koloba no apres mpo na komba Karine siko mpe nakangami awa po epienga kanda epesinga kanda mpo ngai na tretaki tata mwasi na yo oyo bapesa yo kombo na ye Ndoki nzoka na bosanaki ke obanda kofinga famille banda kala obanda kosakrifie bandeko no propre banda kala oyo kuta azaka na poto toza koyeba ete oteka ete ata na mbila mide meme waka na poto toyoki eka sikoyo po tango olobaka ndenge oya tiokoma na France modele olobaka ko ondire mutu azanga famille na kanda ya famille nzoka awa ozalaki na sere azalaka kutu mama na yo mida donc yo likambo nini boye ko yo barata kokango Ndoki namoni bano baza kokanga bandoki bazalaki na bo bandoki te eza penza bongo yo ozalaki deja bebe oyo olataka bilongi ya babebe mosusu bakanga bango Ndoki oui maloba no moko ezofundo tala bemission na yo mida tala kaka na 2021 2020 kitaka tala modèle otreta famille na yo surtout tangu tendresse akenda kofilme soki kote na bino soki te nayebi te place wana olauka olobi okopesa baboma bango bakanga kutu bandeko no te me baboma bango
kamata finga na bakonzi ba au sommet oyo pona respect na yo moko etangi congolais okoko finga bango te pona respect na lokuma mboka mosasa po tindi bakende boma yo mida te mida yo nayebi te eske obomisa bato te na vi nao tokóma na age oyo soko bombamaka mpenza eza tolingaka bamona fotono te oza na makambo osala okobombamaka na o chaque vi nyonso mide en tout cas mama Sylvie merci ndenge obimiseli biso likambo wana sikoyo namoni clair na comprendaki te mbala moko mida na 2022 oyo aya koloba na biso boyebaka nkombo na ngai ya mida soki euta wapi ndenge na kata yango soki nayebisi bino nkombo wana ezali ya tata mwasi na nga banda avant kutu babota nga papa na biso abali mama na nga atikala kolinga mama na nga te tina koli boye yango na kata nkombo nde na longola yango nga mpe na memami na bemotion nalobi ngoya o mida amona pasi mama na ye balingai te nzoka likambo wana ye moko ainventa yango na mama na ye aloba nango te mida mama owanga na ye ou bien mama wanga na yo bon soki ozalaki ndoki ya solo bakanga na église te mama aza komona mpenza kindoki na yo awangani yo oza mpe yo moko te gloire à Dieu mama no abimisa te ke ozalaka ndoki abombi yango biloko amona na ndenge banda kofina ye soki banini abombango mais comportement ya maloba na yo ezolakisa pourquoi sikoyo mama na yo abendana na yo na comprendre me komitungisa te na ndimi sikoyo Gloria alingako na motema moko po Gloria mama ne paza mozomona te mama ne baza na affection te na relation parce que mama Gloria pe namoni ye pa mona Gloria na babuta fina ye bakingwa nayebi te bon bakana bino eza mpe drôle surtout modèle mama Sylvia salo eloko tofinga ye nzoka propre makila na yo biologique nzoka ntango oza kofinga ye ezalaki makambo ya kareni te mida mwana oyo mais jalousie nini oza nango ntina famille na yo motema mabe ya nini obima première na village na kokanga bampuku mida mpuku baninga bakanga bampuku ntango batumbaka zamba yo kanga memi na elanga memi na mbula memi na potopoto obima première meilleure me motema likundu ya nini bapropre ndeko na yo olingai baboma bango esalana na bato pasi balobi te mwana mwasi oyo atindaka ne pe rien totika bandeko ne calme heureusement bato internet bamonaka surtout lokola bachinois mingi basambelaka la baronne asambela babi te totika bandeko na ye asungaka nde kutu bango te tofinga bango te toloba eloko te mida mawe no yo kutu mawa te motema makasi yo motema makasi te motema mabe yo motema mabe kaka te motema mabe na kindoki oui
Ah. Donc, oyebaki, que maman s'est levée un jour, le kola yebiango, yo, papa na yo, azanoko na ye, aoya olobango. Ale yo rapidité. Olobi yo kombo na yo, ezala tata mwasi na bino. Omoni, oyebaki ke tokoyeba, tango mama s'est levée oloba, papa na ye, azanoko na yo. Mbala moko tokoyeba, yo sikoyo, okobenga mama Sylvie nani, to moko ya baboti na ye, nani azande kwa papa na yo. Lokola mama Sylvie, papa na ye azanoko na yo. Seke, mama na ye kaka, motufa zala ndeko na yo. Alors, yo sikoyo, mama Sylvie, okobenge tata mwasi. Ah, mida ko, po nini boye ko, famille ne salioni. Soki famille ne salolika mwa makasi tonga toyeba. Ah, mide. Nandimi makambo yo lobaka ko, okokola muka, ofunde di solo koseli mutu makambo koseli. En plus tango yo kosaka, oyebo kosa, nandimi. Te kote kuno za somo. Modelo kosela ki tata mwasi no wana makambo. Tata mwasi no pas vivante. Ah, mida, na posa okita na bis. Na kita na bis. Na tambula kaka bongo loka mutali boma. Po makambo ne leki minene. Nga na ye po na lobela yo. Komba Karine. Ndengo zo cha fier. Donc, ocha koto fierté. Ndengo zo meka. Oko tsango to tala so eko simba. Mbala moko. Kitata mwasi na kinoko. Efungolinga misu. Soki na yembaki nzembo wana. Na yembaki yango na China. Soki na nzembo wana. Na loba ike na zolela. Na lelaki na China. Tala makambo na eko découvrir. Tala makambo na eko découvrir. Tata mwasi bisiko zali lembisa ngai. Ozano ndoki te. Mida azanaki ndoki ne moko. Ay, mida. Te mama Sylvie, merci. Merci vraiment. Po ba misusu baninga bavanda ndengwana. Oye ko lakisa biso ke oya finga yo aza mwana noko na yo. Osali bien. Osali bien. Po ya lela ki yo avance po ya koloba te. Ozo comprendre mama Sylvie. Kanisa bien avant yo koloba oyebi yango ba yebisaki yo. Oye ko comprendre ke papa Mida aza noko no. Tangu yo yoki yango mbala moko, Mida sa yebaki ke yo ozalaka mwana ya tata mwasi na ye. Siko ya koyeba pe yo oyebi yango. Tangu ayebi kaka yo oyebi yango, ale avance aya kofinga tata mwasi na ye. Tata mwasi yango fo azala ndeko mama na yo. Voire même c'est possible. Tangu moso Mida bapesa ye penza kombo ya mama no, mama Sylvie na yebi te. Mekana na kotala kombo Mida pa lobaka akatangwa bongo lango na yebi te. Donc so bapesa kombo mama no te, donc ndeko mama na yo, mama kulutu to mama leki. Ah, Mida. Non, Mida boete. Un jour au balukila mwana yo bote, hein? Oui. Un jour au balukila mwana yo bota. Sanke basolo likambo.
Ah, Mide. Eh. Oh, Mida. Oh, makamba solo, Mida. Elekelinga Mida. Kokamwe. Oh, mon Dieu. Ah, nakata. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de ça qui topo. Il y a boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc ba samta lo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa ngisaote. Donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de ça qui topo. Il y a boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc ba samta lo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa ngisaote. Donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de ça qui topo. Il y a boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc ba samta lo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa ngisaote. Donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.